Oui, tout le monde a famille économique, famille biologique économique pour exposer corps et en décoration. Bongo NTPC, ils ont souvent besoin d'organisation NTPC pour la famille biologique. Il y a mon et puis il y a salami bongo tétonné. Il y a tout européen et salami bongo. Selon va dire il y a président Masumu, famille ba ebisaki bango bango ba sala makambo susu batiki la bango tâche oyo ezali que il y a place oyo ba kundina dati et puis ndenge place au ba exposer corps ya dati famille moto senga ki ba vie Masumu batiki la bango yango bango moko bazongo en charge et batikela ki bango yango des résultats au moni yango. Oh, famille Kanimbo, on va dire na compte bloqué. Oui, famille le Bachimbo compte bloqué. Moi, je vais dire ça, ils ont été oyo moni oyo, ils allaient il faut percer comme comédien, famille artistique naie, producteur, major, zolo et puis amis connaissance. Les scobomoni, comme communauté podium. Et si au biso qui exposer le biso famille artistique to sepeli ko exposer des corps yande ko na biso nde yango na podium ndenge to exposer ka ba corps ya bande ko na biso nyonso mais na nini wana te ni d'oiseau wana te moi déjà 12 ans c'est que corps et oya artiste siko été to ebina moto ma dès que kaka place ya ko déposer corps à moué ici les tolongwe a toqué tout corps. Merci. Ouais, tout est lié par Suzy donc raison pour laquelle la présence de l'artiste est là à marquer normalement elle reflète dans la mort. Et si on est commis sur place là parce qu'il y a un ça ne va pas. Et ça ne va pas parce que la manière dont là où on va exposer le corps, ça n'a pas plu les artistes et on va bien et on essaye de monter parce que l'argent était sorti. Moi je ne trouve pas que bon sa famille, je ne pense pas. Mais au moins il faut qu'on rende un hommage digne de son rang. Par rapport, Dadi c'est un grand nom. Dadi n'est pas un piètre nom dans le monde artistique. Et sa famille artistique, Balobi non par rapport à cela. Et on peut se retrouver. Mais la famille, dans le quartier, NTPC et les mots. NTPC, famille. Voilà, raison pour laquelle il a un NTPC. La famille artistique à Dadi et la famille biologique, il fallait ça un corps. Ça allait un corps, lobby liloba moko pour concernant cette organisation. Parce que c'est ce qui s'est fait. Je prends l'exemple matin à Maman Mindondo, et sa famille biologique et la famille artistique. Ça allait un corps pour une organisation parfaite. Pour les bien que l'œuvre n'a jamais été parfaite, il doit y avoir des imperfections, mais au moins il faut tout le monde qui monte Oyo, sa famille biologique, parce qu'il a dit pour ceux qui ont dit commoté. C'est par rapport à son nom. Batu Oyo, bazo binisa bambongo wana. Bazo binisa wana mitema na bango mobiba. Mais pourquoi tant ezo comme na ba famille na biso, ezo bota kaka mindondo. Na tous les deux familles. Eza na famille artistique mindondo, eza na famille biologique mindondo, mindondo na mindondo. Pourquoi? On a ni. Faut bien revoir. Est-ce que avant ça la programme yo bimisa nzoto ya mowe NTPC na famille bazaki batufaki encore moi te wana nde toyebite parce que NTPC tant on a okende kuna biso batu pour moi je dis ceci. Dadi n'appartient pas à un nombre des artistes non plus à un nombre de sa famille. Dadi appartient à tout le monde. Dadi à l'unanimité. Voilà. N'artiste. C'est-à-dire que et les artistes, c'est-à-dire que
Bisso, attends dans la organisation, mais j'ai droit à l'information, étant un artiste. Parce que nous avons droit à un compte rendu, voilà ce qui s'est passé, l'équipe, et tous ensemble on trouve un compromis pour nous aider au manque, programme manque, au business surtout, nous avons comme ligne de conduite au temps sur Yangoana. Et c'est très capital. Et quand nous marchons de manière disparate, c'est ce qui crée des problèmes. Et voilà le sort, il y a problème maintenant. Parce que maintenant, tout ça, réunion, il y a mardi. Il y a un certain lundi, jusque-là, on n'a jamais été convoqué. Il n'y a eu plus rien. Bon, si on a complété dans Gécho, excusez-moi, je vous en prie. Si on est dans Gécho, vous devez autant de Nico, donc défendre ANTPC Nini. Parce que tout ce qui va associer quand même, ils sont nyonson, potoyé, bakama, comme les autres. Si on a ma place, on va quitter. On va le défendre. Comment Tokolobani, Torobaka Katoye, Boto yebi pété à solo quand les gars solo. Oti les lotinde comme Sakora a dit antepese tika suko benga mumba. Batute ke boya boto bana sala boto bana sala boto kota boto te ti ndenge to ko ina résultat pour vous. Moi liloba na famille biologique pe na famille adino artiste. C'est la gauche. Bino bozal bokoma ikutu bande ko ne plus que bango. Nalobi ya muta simi mbongo. Obanola ne sima. Aboyine o mona dépense yo banola ne sima. Parce que bon na ka ne ba baza ko honorer ndeko na bino artiste na bino star na bino parce que bozo sous d'habiter. Biso tona côté on a déjà na répondre ngo déjà. Na répondre ngo déjà. Déjà il y a la question de gauto tuna yo po banenga na bi biso to perdre artiste. Ozo mona to perdre artiste munene ya mboka. Bango pe ba perdre moko ya famille ya munene na bango ba so ba ndo ba grandeur nete lelo nde ba yebi grandeur ya dadi. Omoni so ba pesi mbongo na bozo mbongo na bo bon matanga c'est quoi $100 $200 au tigre on a poche au ça non nini biloko kutu na yoki les mêmes jours bakabasi bakabola biloko wana biloko ka les mêmes jours mwana papa ndani bosali mulongo mwana papa ntimba wapi yo famille ntimba baleki koto bazwi loso laba bazwi nini so yebisa biso po mo ya tiki bana tiki mwasi faut pas bénéficier na biloko ya papa na bango bino boye bo cacher nyonso biso to tout ça organiser to sanga na famille to sel ba mangam nyonso mbongo kotika la bazui ba pesi ba remettre parce que bana na faut pas foutre la bango classe bana na butana foutre la bango classe azali susute ozomona voilà c'est que wana bozui maela la prochaine to souhaiter liwa ezali susute parce que liwa eza partout eza des nini des salzambe mais na ba comédien tour to bi liwa eza susute. Merci babi pour na ba comédien liwa eza susute vraiment na ba D'ailleurs, ça qui me donne ça en affaire, mais il y a un bon babité. Le reste ça en affaire, mais faut les lailler. Na idée à d'araba soso. Son d'araba soso de attends de papa manger coton, papa wemba. Eza katafa, eza ma katafa ni na bicho so ki katafa, ni na mama. Bolo ça ma so na TV so ma katafa ki so ni. Olo ni no. Boza ko boyango parce que eza mukie makasi et puis à part wana espace ni bato ba oleka batala ko. Adadi aza muto ayeba neza na bato ba olika ba rendre mange ya suka ba leka ba mona ya nani ya dadi siko yo bobino bozi ose na mbongo ba bazu pena est-ce bako sama kama bu et puis héros to qui est déjà 11h faut tous en la morgue et ba journaliste le qui na kimia so ça qui ceux qui ANTPC muto zo ki mbongo ba ngaba loba ke ba président so ba liembongo to côté le bango te pour to condamner ba to condamner bango siko na minute na habité bozi mbongo ya matanga balo ba minoke ekokite en tout cas major je merci pour major ne mutu akeko zo mbongo pour apesa pour na martyr ba na resamba pour na martyr ba kate da msala ba sala te ba pesa ba mbongo te na mbongo na ebe mama waso ba kimai ba na mbongo ba tie mbongo na compte ba keko bimisa te za compte bloqué 3 mois après ne ba bimisa ngo ba tie na compte bloqué bon major ko def sa mbongo ndeni boko tsamba matanga na compte bloqué salaka. Et ça ma place yeso mo ebe muta mo weza na morgue ebe mena baleki bakunze te do bo ça na bino ka likoli kola akene kaka asa sur l'importance te pour da sa kufi biloko na mama yaki na ngobe le même jour na ka lobi na to ba beka bato kabola et si là mbongo pe le code bloqué na tam so de côté ba poche mo de code bloqué ngo et ça sens te bo bisa fait ça ba benga ni fait ça ba tireli bango mo ba gérer matanga wana ko ba liembo ngo bien
soki baartiste comédien komi ke bolinganaka te ntina suka bobobo suka tala makambo ndeti nga na ya te tonga tolekana so morke mais so toye parce que eloko bateli ya dadi oyo na oyeba te oyo so ezalaki hotel seke ezala bakitsekwa te oyo so ezalaki hotel oyo ezala bakitsekwa so lali wana tokokebokere kitsekwa ndako ana kana aloba bêtise pa na TV bon on va kana bon aloba na bêtise na ka kana na ça na souci oui na souci mais biloko boye eza kitoko te kitoko te ça eza ko humilier bato kitoko te kitoko te na mbongo bato batie bato balie déjà do yebango pe ba ko sala eloko boye ata bino moko ata kuna bate ngoma Kilimanjaro donc ngana comprendre ngona comprendre te banana botama non mona katafaka bote na bokoyebisa bango kaka balongola nini wana ba to yebisi ngoma longola baloyi basa na mbongo te mode ba check na compte check na banque ya major akena na akekuna bongisa so ba sani pa baluka ba changer eloko na ba sorti na ngoti mais ndé major akosolo na bango te ba ko changer na ba so qui va changer gloire à Dieu mais so va changer ta franchement ça c'est regrettable. C'est regrettable boy en tout cas dadi que maman bemele banene bandele ka ba problème ma voix ngo e memi ti awa tabino moko ya kitoko te la famille na biso to bota ma nzamba sa biso ka grâce ya ba mo lia biso bo lia ba mboka ba konzi ba tikela biso ngai pe na biso na kufa bozo c'est mission oyo ngala na famille te famille na ngeza ba famille artistique de son na kufi mbongo na ba Marie-Hélène Marie-Hélène Toana matanga. Na la mama solo yo bien na ça va j'ai. Oui, na comprendre mais kasi on va pas dire tozana matanga, bozana passe mbongo. Aminata son père abisoka kufi mbongo. Mbongo na ngana maboka Marie-Hélène. Na maboka mutu mususu te. Maboka Marie-Hélène. Bon allez si. Merci. OK. Tenny. Oh. On a pas pour bien on va lancer des places pour Tchadadi nous normalement faut pas tirer là on va instrument mais na moni bazo chango sur bakiti normalement faut pas tirer là on va instrument genre il faut ballon là ah donc faut ballon il faut déjà comment on va discuter il faut ballon oui kasi biso songa na yede makambo de sala il faut ballon ngana na yede faut ballon déjà des regroupement d'ato yede en cours to kena mo kena ngo babongisa tu ya ngo babongisa honorable Oh, aimons-nous vivants. Na oya yo, boss rabino nyo, comme ça libère. 500 000 francs congolais pour Kaboula. Mais le qui bitumba pour la même chose, il va 2000. On a informé. Papa ya kufa mondweri, tout le monde, ntaka rekoso. Il y a des images. Nous avons des images. La matanga Pouloulou, président Sigène a votre très habitué à ce soir à aujourd'hui, nous avons des droits, nous avons la démocratie. Chacun a lui créé l'association. C'est la constitution qui oblige les Congolais au après vous créer. C'était pas une association, mais quelque part, il y a plusieurs des autres. Il y a les Bessikazali. Ok, c'est ça. Charles Pascal, la communicateur, il a parlé en tant que cordon général à Pakosiko. Minga olobesate na souhaité bino ba journaliste parce que to komi aux ampleur même à Kamonyo c'est vous et vous avez savoir ça. Vous c'est que des journalistes il y a presse en ligne quoi. Donc minga kolobesate papa na ebisi yo toye bani non oya no sanzo yo keki ngakati na ngai oya keki ngakati na ngai alors vas-y va préparer la première dame qui a pris cette courage qui a pris OK ça vous a qui na été mais il faut papa ouais puis on donne on se tous à nzamba ça vous pouvez jouer avec tout le monde toutes les choses autour du monde mais pas avec Dieu moi je pas papa au moninga yoka le problème de moi il faut remarquer par Nzambe Zali un bon chrétien. Tu n'es pas chrétien parce que aux ça. Président, aux médias.
Parce que yo, aux gens qui na centre, il y a Koloba Masumu que nous avons le droit de se mettre ensemble. Ok. Ok. Yo, moto benga biso. Ok, je suis désolé parce que c'est au lobby pour la siège. Ceux qui n'ont quitté qui ont dit qu'il y a un siège, pas de problème. Mais je te dis franchement, ce n'est pas vous êtes à coup pour lobby soutien ailleurs pour que madame Bokanga. Comme elle bossait côté bon la banque. Mais bah il bon on est au Zika. C'est comme ça toi même encore en auto que dans la terrain sur ça. Que soka meki a meki corps qui dans terrain sur ça mutuana a côté déjà ba okangaye. Il y a même accord. Dadi tout ça dans famille mais d'une autre part au bimara libanda famille. Et si sous corps na bango famille terre ba sali ba voir parce qu'ils ont eu l'argent mais sous corps na bango famille terre. Oya Luka, to Luka compromis normal. Ils ne vont pas citer les montants qu'ils ont eu, c'est trop. Non mais biloka boy mon la question m'a ridicule. C'est comme si nous les artistes nous avons abandonné le corps de notre collègue. Nous n'avons pas abandonné les téléspectateurs baébake. Nous n'étions pas associés à l'organisme. Il y a Biloko. L'organisation, c'est presque la famille. Biso parmi moi, comme il parlait Misato, comme il parlait Misato, pour l'organisation, PZT. Mais pourquoi on PZT? Pourtant, Dadi, tu as deux familles. Tu as deux familles, tu as la famille biologique et la famille artistique. Dans ma temps, l'organisation sociale, la famille artistique, toujours, ils ont pas pour l'organisation. Mais pourquoi la famille Dadi est manqué confiance dans la famille artistique? C'est là où le bas blesse, mais Romoni Tango, les Kambekoyaka, ma belle mon PC est artiste, je suis comédien. Là, ça m'attend à ton envoyer difficilement. Les jours où les Kambeyaki, quand je te crois, Basalaki Wana, fallait bison de moni, et là, on a bison, on a commis zone de Sassimami, qui était le maraté. Ah, tu pour la garde, mon awabi, l'organisation m'attend à Baponi, oh, ma camarade n'a pas. Non, ça se passe nulle part. Ma camarade, il y a des experts qui sont habitués à Makambouana, Bayebi, Kokota, Kobima. Mais voilà maintenant, Maramango, ça n'est pas du Kambala. Mystique, tina ndi ba poto, ba maman Chantal la couturière ba bengi, ba zotuna, ba maman bozali ndenge o ba tien tel. Jamais. Ils a passé. C'est triste. C'est triste. Qui est bon non to zana noir. Non to kete. Mais si c'était notre organisation à nous, ben on coûte déjà, loko tout est vendu to kei. Mais les gens l'année que ba famille mususu bozora conseil. Artiste abota marana famille biologique, un morceau a créé famille artistique. Bon pesango pe poa bino de famille boko yo atami balé apamba okoti côté artiste bon ba to liaka le mbongo siko biso ko benga bino ni bo lembongo te to ba bo lembongo puis c'est pas vane que mbongo ya bobsek boki ko bomba na banque ba protocole kutu ba vie individu ça on bango c'est ba organisation individu c'est ça FBT c'est l'individu un individu que je salue en passant à messana ko zakaka na biso asunga biso de tout le temps na makambu hein. Bango pona bango bayebi ni protocole bayebi ni organisation bango bayebi kaka baba na mbongo na bango bayebi ke baselbe non mais ce que ça c'est la famille a liboso so to kotanda na réseaux sociaux tata legi wanzo noko wana komone to puye na komona hier mais bana tata legi bana noko ba yoka biso ba mona biso ba batuma bete on va dire oye batami na tout bato ko bango tout c'est ça c'est quoi ba famille bato ba La majorité des artistes, nous n'avons pas les droits parce que jusqu'à l'heure, tous les inscrits. Avec les artistes comme ça, c'est congolais qui par conséquent, ils ont une action dans l'autre.
artiste comme ça que Pakosiko c'est une plateforme des associations locales association tout parce que nous tous l'union so bandi ce sont des membres de la Pakosiko parce que so OK na MP oyo que ça ba parti politique ya kuna na société civile ça ba association ça kuna so OK na NTP na bosani donc les en français na bosani soki na lingala na ngala donc na mopuse bandeko na ngai nazali na problème ya papa masumu te papa masumu papa na ngai d'abord na papa na kobota obota nga papa na nga na théâtre akoko na nga parce que nga naza terre naza formé na maman Balosombo d'abord benga papa masumu papa bonga na obenga ene papa masumu aza koko mais papa masumu ba ke toze sous l'époque ya dictature te to comme la démocratie association comme ebele il faut biso tout se mettre autour du table pour tout lobela ndenge ni tout ko s'organiser pour défendre théâtre mboka na biso pe pour tout ça la paix et tout défendre pe tout na mboka na biso toi na biso le ketu donc na CP na bi que artiste comédien be ba traiter ngai ba journaliste beaucoup na difficulté ya ko filmer nga parce que na za kombo te na carrière te parce que na mo ko babe ngai na tiko ko funga te bon mona ine na sangisa ki artiste comédien yo so pona soutenir campagne ya Kabila na 2010 lelo bo pesi ngai raison tout le monde parle de Maman Olive les gens ba ebele ba comédien ba balé ata na courage obenga kombo Maman Olive te parce que ba o mona bango ba politicien aujourd'hui vous me donnez moi raison. C'est moi qui portais photo de Maman Olive. Le moment que je porte photo, Maman Denise Bafinga a trahi Maman Olive. Et Maman Olive a ébi yango qui n'a trahi rien parce que nous devons soutenir Maman Olive. Dès lors que tu soutiens Maman Denise, c'est ça notre rôle. Parce que biso to dépendre de la institution. Nzambe apambola bino nyonso makambo nyonso bango moko basali yango et biso kaka awa tointervenir kaka ntango ekomi recherche ya bainstrument oyo ekobeta en plein air lokola babandi senga bango cher tomeki konégocier na bango d'ailleurs yango tolobaki bon ça va lokola mpe bato yango toke kuna topesi yango na bokomona kala mingi te bainstrument ekoya mais biso contrairement ndenge ezalaka mais biso tosalaka boye te ezalaka même babote moko boye tout ça mais famille ya welisi bon que voulez-vous tosa batu tosambela kaka ke bon même ce qui vous a 10 sur 10 ndenge tosalaka le fisc alors message nyoko adressé na ba fanatique la lingala théâtre ba ko hésiter pe ko peut-être quelque part des autres années déjà ko ko tika nanda alors ko adressé message mo encouragement batika binoté ba ko non batu baza la décourager te parce que biso moko ngai moko boyebi ndenge balobaka pona ngai tout ça soki eza kolanda makambo wana okosala te mais nzamba sala biso ko ke tosala pona batu ba incompréhension mike mais soki ezali kolanda ngo te batu baya na matanga tolela ndeko na biso Dadidi Kambala po azo mérité yango azo mérité matanga ya malamu c'est vrai que bon ndenge tolinga to kanisila c'est pas ça bon famille ya memi biso na ndenge bon tefu mbongo ezalaka problème mais du moins na expérience na biso ndenge tosalaka biso tolingaka matanga ya mundu eri soki ezalaki boy oyo koya ya eleka o mususi ya pululu ko eleka ki pe eleka mais siko toza na tendance mais tokita parce que famille alinga koyoka biso te bon que voulez-vous topesi bango pe on condamne pas bon bango moko bayebi pourquoi basali. Merci beaucoup président. Merci.